Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo ezali mardi mokolo na biso ya bagene oyo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza tolandi oyo bino bagene bolobi tosepeli mingi biso nyonso totelema tosala mosala oyo bazali kotinda biso tozala makasi tolembisa nzoto te ya solo mokili eza ya koningana eningani pamba te likambo ezali eza na likambo eza koluka nzela poyebi maite nzambe asala makambo na ye biso tozosenga biso tozokoloba ete kokabwana ezala pasi eleki mingi mutu na mutu alanda nani ndima na yo kofinga makotyolama makambo ezali ebele ebiso tokozonga nsima te bambula oyo euti koleka toza koloba ete masuwa ekomi pembeni ya libongo etelemi ezosala manevre nakanisa manevre si esilaki depuis le 3 octobre etikali kaka ye moko nzambe abongisela biso oyo yaza nango posa mpona biso bongo be bongo te bazali kotala nde biso bagene butu moi tozali koloba tongo pourkui na makambo oyo batata bazali bakangaki na 5 mois yango nde toza kolandela ntango nyonso. Et chaque mardi, papa Mbenza fwa lobaka, achaka ba maloba ya papa, ezanantina. Otoye boyete, bisote, bangonde basisa ki musala na bango. Tozaki na ba problème makasi. Kanisa boyoka nezaki zuzute. Nantan koswa na ezali kobunde ezali makambo ndenge na ndenge nzambe mpe ake kokanga esika na ye wana nantanga papa mfuma longo papa yangenda elobami makambo ebele ke kiana kia fwa kiana faut réparer makambo nyonso po ete tobika na likambo oyo tuza koluka nzambe afongolela biso na tango bato baza koya tubela kosenga bolimbisi toye komona na ete toye kobima na likambo ezali ke ya solo oyo ekangamaka na 21 malamu tosisa likambo wana tata mokonzi apesi biso nzela kambo nyonso elekaki na kimia na mbanza ngungu tala esengo na biso nde yango wana mokili eninganaka te esa nini biso mpe tolobi tokolemba te nyonso bango balobaki na biso malamu emona na vis-à-vis esalama mpo ete kimia ya kati na biso tokozala susu mutu te ke boswani na bino nde yango wana ekokanga biso nzela jamais
avant. Soki tozeli kaka ekozala nini bakalo biso tolobi kosepela eya bisengo eya misala esalama pasi eumeli kati na biso bana ya bato pasi ntango toza kolanda makambo eza koleka na baradio television pasi zoka nde ezali bongo te. Depuis kaka papa alobaki ete litanga ya mai euti likolo ekwe na ocean mai maningani likambo ngo eza kosalama mais suka nango abe sika papa dina ke kotouche oyo akobebisa mokili tata Mfumalongo ye amonaki ye yabi tata alaksinga mutu ya kobebisa mokili surtout komi na point wana ekozala boni na yango bajene ngaza na esengo mingi po soki tolobi likambo tolandilango bien lingomba mobimba eza esengo te nga na telemi nanu wana napesi na papa Mbeza nga na sisi na komba tata mwana pe tata mwana mosantu. Merci papa. Nazo kozongisa merci mingi pamba te na tango tunakanga makambo ya 5 mois nakomaka lokola enseignant na tango wana ezali ete bapesi leçon à préparer pour na kotangisa bana donc makanisi kozonga kasi lisusu nsima ya kosala bapréparation makambo nyonso abosana kalakala aye korevivre yango lisusu mpona mokolo na lelo papa makanisi na ngai ekei na ndenge ya papa Mfumalongo papa diange ndako ntema ndenge alobelaki makambo ya kulumbimbi abimisaki mwa basekret oyo ezalaki na kulumbimbi mpe naye kokanisa mingi ndenge namoni bachef coutumier lelo batondani na nkamba po likambo wana na tango wana papa Mfumalongo akendaki kobimisela yango na mboka Fumvu soki nabosani te na groupement ya Ndunga ke na tango wana soki ekoki bino ba chef de groupement nde bokobimisa secret ya kulumbimbi likambo nini oyo ezalaki kuna na tango wana ya solo na 5 mois mingi ba adresse na ye papa Mfumalongo papa dangenda kuntimezaki na Kikongo loko la be papa Bobe azali ye akotraduire biso na Lingala na tango wana pe ye pe kaka mtatraduisaki na Lingala pe na miloko mususu na yango na okende musika mingi te to chama to yi to landa maloba ya papa Mfumalongo papa dangenda kuntima na tina ya kulumbimbi Kitangani, ngule representante regional ya hapa.
bando wanaweza mulai me makambo mingi papa Mfuma Longo alobela kyango na Kikongo, donc alobela ki mingi na source ya mutu mwindu ye auti wapi tina nini pasi oyo tozali komona e pasi oyo ekosila ndenge nini ndenge na muke oyo tolandi ngayebi te papa litanda za wana oyoki mungungu na yo eposana nano awa na banza yosi obosani po ozalaki na mboka wana oke ozalaki na mboka wana na mboka fumbu papa Mfuma Longo pe atangi kombo na yo ozalaki wana papa Mfuma Longo atunaka na mokolo wana likambo nini yango ezalaki na kulumbimbi oyo esalaki ete topanzana na minoko nyonso wana auti kotanga wana ndenge teuti koyoka yango lobana nosoko ozilikanisi na bando wana ndenge lokolo peseli nde maloba tokendeki na papa Mfuma Longo na mboka Bumbu. Eloko ya liboso alobaka na mboka Bumbu alobi boyebi bato oyo ngai na ye na bango bokotala soki bino bokoyoka maye bango bakoloba to bango bakoyoka eloko nini bino bokoloba boyebi esika nini biso tokabwanaka te kasi na mikolo ya tokoluka lolenge tokende na mboka wana onde maloba oyo ebungaka ekoka kozongela bino kasi eloko toza kolinga kati na bino boyokani ezala pamba te na ntango wana boyokani kozala malamu nde kotika mabe oyo bino bozali kosala mabe nini bino bozali kosala Nzambe apesi biloko nyonso kati na mokili oyo ete tokoka kolia bino sikoyo na mboka oyo ya Vugu soki boyoki ke ngai nazali koya bokamati biloko bokoki na zamba soki nazongi bozongesi na bandako likambo oyo otala yango malamu botika yango na ntango boya ekozala mabe botika yango wana atelemesaka biso moto na moto aloba nano manoko na mboka na ye oyebi esika nini biso tokabwanaka yango oyo ngai nazali koluka tozongisa liloba moko ngai mpe nasengi kati na bino bozala eloko moko bino baye bozali awa oyo ngai na ye na bango boyokana na mboka oyo bino mpe boyokana na baoyo ngai na ye na bango pamba te tozalaka eloko moko alors na esika wana nde boyokaki biso tozalaki koloba moto na moto na liloba na ye mingi tokumisaka papa Mfuma Longo na ntina nini abengisaka biso mpona koluka tozala eloko moko totika makambo ya mabe pamba te na mboka wana ekabwanaka na ntina nini na ntina ya mitema mabe maloba mabe yango wana alobaka biso baso tozala eloko moko ndoyokaki tolobaki moto na moto na liloba na ye nasopisi na kombe ya tata mwana mpe boyokosala ndenge lokola nalobaki boye nayebi te soki baso bakoyoka me papa mobe akoyoka ndenge nini nalobaka na ntango wana ntango biso tokomi kuna papa atunaki ngai alobi papa litanga loba ndenge nini bokola toyeyawa na liloba na bino milongala ndani mimbo papa iso tosoke sika wana ye lasu ndai bokengewo eso ngana boyisa kutina twaleke motema mo yo limo wana la kiso na bileo wana la kiso na bileo yo so inola kiso ngafone wala kiso so yo ino ngata mikina bilena ya wena baba ko kisanga bona lingana bon
na kulia tata mwana kwa hiyo msana na lingala na udingo hiyo baba ndenge lokola mbibiso na ngoko hiyo malamu kaka ozongisa biso ndenge lokola tozalaka liboso monoko moko lokola ozali kolukake biso nyonso tozonga eloko moko nde tosepeli malamu tozala eloko moko. Merci Papa Bobe megala ko traduire makambo ya Papa Fumalonga lobi na Kikongo muyomo ko pe Olandi ndengo traduire kana Kikongo mukolowana Papa Fumalonga le komisa ke yoke oyimbi Kikongo malamu zeka noa misa Kikongo so noa misa kaka. Merci Papa ko zonga na yo na kumbe tata mwana ko musanto tango tukubaki na funfu tomoni ndenge papa litanda imaki pamba te papa Fumalongo papa ndengenda tuna kibiso makambo ya kulubi alobi eloko nini ekabola kabiso tozala kibiso banso monoko moko ebandaki bonito kabwana bato bauti esika moko bapanzani bisika na bisika mengai na kolinga mokolo mosusu tokozonga awa na funfu na bachef de groupement bakoka kobimisela biso sekret iwana oyo esalaka ete bokabwani eyaki katikati na biso yango wana papa asengaki na tata makusudi na papa litanda papa yolo papa madudo moto na moto apesa impression na monoko na ya mboka alors ntango baza koloba moto na moto baza koloba nini pamba te pasi yaki na ntina nini likanisi mabe pamba te papa alobi ke nani akomona ndako oyo otongi ndako oyo ti ekoma na baniwage nani asamoli ndako ya ndenge wana ezali ndako ya bigi te ezalaki makanisi mabe oyo tokangaka ozanda boni soko totiki kaka bato boye moyen te yango wana panzaki biso yango wana nde pasi eyaki yango wana epesameli na tata Molimo Santo atonga babele ya sika oyo ekozongisa biso na komoko oyo ekosangisa bikolo biso yango wana na bokuse papa ndenge alobaki amapesa maloba na bandeko na biso balobaki moto na moto na monoko na ye na kombi ya tata mwana mpe Molimo Santo amen. Kulumbimbi na bokaboni wana ekomisi biso sikoyo lelo oyo na zuwa tanga bokaboni sikoyo oyo aza na nyama banyama ngo akomisi yango ya ye moko atie na kati na ndako moyebima lisusu bakende koboma yango na zamba ezali te bo toyebi ke nyama ezalaka na kati na zamba kasi banda na makanisa mabe wana ale na kindoki ekomi ya kobombwa na kati ya bandako ye moko mpe azokufa nzala banyama na kati ya ndako biloko nyonso oyo tata nzambe akelaki po ete ebikisa moto po ete aliaka epesa ye makasi ale na bondoki ale bakangi yango na bandako yango ekoma sikoyo komona osali elanga na yo oloni masango soki ekoli kaka moke bamakaku batondi wana oyo abombaka yango ke kobimisa ye moko azokufa nzala yo kolo masango koya boye okolalela bango butu mobimba bakomonana te nzokande moto azosala yo ndenge wana azali no pembeni ntango oza kolelalela basango esili na bamakako fulani aza chasseur nayebisa ye lelo bekende kolalela bango ye kuna solo mpenza fo osala makasi bamakako so bakoti oyo elanga pasi nzokande nasa motema mkukidi
yo sala programme ya zo yoka yo mukolo wana yo kokende kofanda kuna iya lipsi bango kado endi kolukale no kuna ngati le fois e mononaka tata moko azalaka pe mosali awa na nkamba soki era mosali ekoki alongwe na mboka na ye tongo ye mosala na nkamba poko soki ekoki lala ona kolala te fona zonga nzoka nde tongo soki aye abongwani ne antilope ako galope ba montagne tongo zotana kana tongo ndako nzambe zobima ye wana pesa akomi masompe bakasi na nkamba papa poko ekoki ale nakei lala te nakei ako koma quelque part abongwani ne antilope galope akomi na mboka mokolo mosusu papa asali yeje ti azolongola ilamba oyo ya mutu po akoma antilope chasseur ye wala bimisi munduki kobeta ngai te po kobimisa secret na ngai te masona nkamba ya yango papa Mfumalonga alobelaki ete sikoyo lokola tokangaki biloko nyonso wana na ntango wana na kolumbimbi ale moyini mpe ye azalaka ne mosika te toza na nzala lokola biloko nyonso tokangi na bundoki oyo tokoki kolia eza lisusu te moyini abimisi oyo aye oyo ezali kosala biso mpasi tole yango tokomi na bamalade ndenge papa alobelaki yango lobi bamama bakomi na bakiste bamiome biso batata bamalade ndenge na ndenge likolo ya biloko kolia kasi ndenge tolandi yango papa Mfumalongo ndenge alobelaki yango ete ntango wana soki ekoki bachef coutumier ntango bakosala makambo na bango ntango papa mokonzi abola kotinda bango basali makambo nyonso wana biloko nyonso oyo tata nzambe akela oyo ya malamu oyo episaka maladi te ekozonga na ndenge ya kokabwana minoko yango esalaki lelo ezosala biso pasi mingi okomona oyekoli malamu kasi oyebi français malamu te moye ozwa mosala ezali te bisika mosusu okokende bazoloba na anglais oyebi anglais te moye baengage yo ezali te bandeko na biso mingi bazoyoka pasi na ndenge nini eke ake na mboka mopaya posa kofanda kuna kasi baexige ye kaka fo aloba kaka monoko ya mboka na bango moya afanda malamu ezali te bamisusu komona ntango bato mboka wana baza koloba ngeye savo koko na bundi kaka fuma ndeka makowe kala mingi tokosala kaka boye mofana na mboka wana ezali te mingi ata awa na nkamba posa ya koyekola ekole biblique ezali kasi ntango bakoya boye kikombo pasi mwaye te awa bapapa kumba bayokaka pasi soko olobi na kikongo bamisusu baza koyoka te soko olobi na lingala bamisusu bautaka na ngola donc moyen te donc likambo nete emonanaki na conférence internationale bandeko na biso mingi yango na bayaki awa donc bazoya kolela pa na biso papa oyo mwa bapapier oyo bozwa kotia na lingala to na français
biso tali kambo moko ezali te o tableau monene botie wana posa ya koyekola ngo kasi na français moi toyeba ezali te donc ndenge toza kozonga bona kati na ngola toza kozonga na biso vraiment nul mpona lingala na français mais soki na kikombo moke wana ti tokoyoka ndenge tolandi yango na bande nyonso wana poane te maloba mabe ndenge papa Mfuma Longo alobeli yango likanisi ezwaki bango banda na se na mabele batonga ndako ya molai e atteindre ntina likolo mpo bakende komona tata Nzambe widika bend ebunzo mpesa vosavo kiti bobuna kaita sasavo nungana kainunga naye kala kata lwe kiti ko kanti to nungana kainunga na mbote to kulumuka ngale ndi zulu kwenda nkyanzo ya mpila ya donc ndako baza ko tonga eza ko kende kaka objectif ba atteindre likolo esika tata Nzambe azali bakokitale bakitale bapotani moyetale bapanzani kasi ndenge tolandeli yango na bande papa Mfuma Longo alobi ete na mikolo ekoya bokokoma ntina esika wana po ete bofandela susu makambo yango bobongisa yango alobelaki yango na 1989 ndenge alobelaka na bande wana ete na ndunga na fumvu na mboka wana dernier voyage na ye ezalaka na 1969 na 89 de 69 na 89 esalaki mbula boni 20 ans atikali kopesa promesse eke akozonga lisusu mpona makambo ya kolumbimbi po ete bazonga na esika na balobela lisusu makambo yango de 89 na l'an 2011 po papa bandaki makambo na l'an 2011 ya kolumbimbi esali mbula boni 22 ans donc elekani kaka moke na 2 ans nzoka nde papa sa bandaki na plan na ye po papa Mfuma Longo badangi na pesaki promesse ke akozonga lisusu likambo wana elelo oyo nani ndazongeli likambo ngo papa Simoki Mbangani donc toza na raison na biso tango tolobaka ete bapapa bana kopesa promesse surtout papa dangende ete tango nani akoya donc soki tozali kolala pongi na tina ya tata ndenge tango koya malamu tolamuka mpona lelo nasukisi boye kombo tata mpe molimo sanka amen. Merci papa Mbenza tolandi makambo ya 5 mois tango wana nga nazalaki na Chikapa nazolala pongi esi nga nazalaki awa nga nazalaki na Chikapa bandeko ya Chikapa bazali awa bachoko bapende baluba bankwaniambi nakanisa bazali awa baza kolanda. Alors sika navandaki na Chikapa na maboko bachoko bango baza kosola na monoko wa mboka na bango nga naza koyoka bango te. Tango bapende bakoya balubi ya bango me nazoyoka bango te. Baluba mpe tango bakoya baza koloba eloko moko te. Kasi baye kobimisa likambo moko oyo ezali ke bango baza na esika
oyo ezali ke topanzanaka kuna na bamboka na bango ke makanisa bakoko na ntango wana batongaka ndako me nzambe asepelaka te, nzambe apanzi bango oyo eza na ngomba ngai bon ça va kuna na yoka ngai na tuni ne bango na lingala bango ba répondre oui place wana ezali ya bon nalobi na kende kotala esika wana na tuni nkombo ya mboka nini Chambwana awa muchoko azali te ya Chikapa bazali pusa na tuna nkombo ya mboka na Chambwana sugina yokela kindeng mais na banaki koyoka muke alors so ba critiquer ngai na lanina na tina litoy taw ba yebike na bani koyoka muke batiki alors Chambwana nde kuna na mboka wana bango balobi kurumbimbi na bango ero na kalikile likabo wana na tali yango bien likambo eza ndenge ndaki kuna pe atuka ngomba ezalaki na ngote ya muke alors tango na tosisi kuna na Chambwana ebe tozongi na biso na Chikapa kuna na Chikapa tozongaki bayoko tanga susu mboka moko kuna kana lobi mboka oyo bino bozotanga est-ce que eza na frontière naza kotanga na ba musicien mutamuntu oyebi Chambwana papa ngombe tata mwana pe msana Chambwana nde mboka oyo ya bakoko na biso mboka d'origine botama makamu nini lekaka na bakoko na biso na Chambwana na Chambwana ya tolo na kumbata kama na peli msanto ntango ya bakoko na biso ngumba wana bakutaki yango bakoko balobelaka biso ete ngumba oyo ezali bakoko na biso basalaki likita po bakende kotala Yawe nde yango wana ntango bazali kosala kotuna ngumba wana na banzete ntango bakomi na katikati alors bato bapanzanaki bakufaki makanisi na bango ezalaki ete akende kotala Yawe me lokola Yawe aza na makanisi mingi alors ya mwana papa mokili epanzana ntango yo okomaki na Chambwana likambo kama emonaki kuna bakoko basalaki likita melaka ezalaki histoire moko ya kokamba ezalaki kaka ntango na kuka bombete Simoki Mbango aza koya bango bazakanisa te koko ya Simoki Mbango ya 1921 bakumaki moto kuna na likita na bango baye komimele moto wana ntango libonde liesili alors na 15 heures olobi na basurveille ya bokende kolamisa tata wana asekwaki jusque maintenant tata wana azali na bango nde likambo ekaki na Chambwana ntango akendaki na bango kotala ngumba wana pamba te bango bayebisaka biso ete ngumba wana ezali bato batungaka yango na nkombo ya bakongo ndenge toyebeli histoire yango na nkombo ya tata wana pe misanto ama oui yo pe ozalaka surveiller non ngana zalaka ntango wana protocole surveiller après nayebi mboka wana bien bomekaki nga mingi kasi donc chef coutumier belé baki kobomba na ngazi otala bango kaka basali ba réunion mais tokendaki tozongaki na Chambwana kuna nde
bao baza kolinga diamant mingi ya ba mystique omona bake kozwa mwana mundele moko ye moke batie na molangi bake kolukila diamant mpo bazwa diamant mingi bongo mpe bongo kuna papa tolobaka te inde ya bato noir inde ya bato mwindo ya bato mwinda alobi yango ye mo zamga na vane na bango kuna ye mokolo nini akozonga biso tozozwa susu diamant te soki azongi ka biso totikali kozwa diamant na biso ye lokola azali wana mpo baza kozwa bankisi na bango mpo bazwa diamant ya mingi toyebaki makambo ezalaki kuna na chambre wana ntina liboko. Merci papa. Ngai nalobaka ke ntango wana ya 5 mois ngai nazalaki na check-up toza kotala makambo ya check-up kende kovanda na yo kende kuna na moto kozonga na moto na yango likambo oyo toza kolandela. Papa akenda kuna na 75 ndenge kaka papa Mbenza alobi na kulumbu mbimbi eza na nzete bingimisa makila papa akenda kotelema esika wana basololi na soki na banani toyebi te na bamikolo ya mboka wana bachef coutumier sololi esili abi tokozonga lisusu ya mokolo moko lelo soki tolobi likambo ya kulumbi mpamba te. Le 3 octobre tolongaki bato bazomona me kimbangiste makambo nini baza kosala biso te sika tata alekelaki tata alobaki makambo totika otika te nzela nde yango wana pamba te bakolo baroba boye esika tolelaka mafuta nzoi esika wana nde sake etikalaki. Est-ce que vous comprenez? Esika mayele etikalaki esika tolelaki mafuta nzoi sake etikali nango esika tobebiselaka makambo nyonso etikali wapi kuna mafuta nzoi toyebi yango ezaka elenge obosani ke makambo nyonso tobebisi yango pamba te oyo likambo ya malamu nzambe asalela biso tolobi yango te tolingi totya oyo ya biso moko nzoka nde tozali kobebisa ntango obebisi obosani nyonso koyo kosutuka saki nazalaki nango ezaka sika nalelaki mafuta nzoi esika okosala nini okozonga wana mpe okozonga te ifo tokaka tozonga tata liangenda motumba pe me aza alakisi biso nzela ya lobiko na yango vraiment bajeune totelema tosala mosala ya kitoko teke toza koloba totonga Yelusalemi babele ya sika na makanisi na yo eske ozali kotonga bi ozali kotonga te ozali kopesa bi ozali kopesa te na mingi bazomona ke dérangement eza dérangement te bapapa baza koexplike biso bien tina ya Yelusalemi tozoni okola motu te na motoki na biso moke oyo tozali kopesa tozali kotonga mboka malgré bamosusu basongi makambo mabe eza kolekana kasi toyebi na biso soki otiaki no eloko moko te okotikala kaka vide na yango tosala mosala ndenge baza kotinda biso naza kosepela mouvement bientôt tomona bavolontaire bazali koya na ntina nini kotonga Yelusalemi
na mars tokomona baflitis bakoya pona nini tonga Yerusalem sima ya bango banani protocole peto bakisile bango Chorale C Brazzaville bakoya voilà tout le temps le 12 septembre basa les belé to tonga Yerusalem to silisi na komba tata mwana pe tata mwana mosata amen yele na papa to lobaki to si sanda ko ezana sikaba bokila ka papa smoke mbango na mai ijiki ya Kinshasa osa to bosi sanda ko wana botole bientôt batambula ko ya otala bisika bilembo ezali merci beaucoup. Voilà le corps de notre fête la présence de la Soboye et nous pour le baptême de nos salles ici. Monika Gani Yasuka Tsango za mfumo wetu Yesu Kristo yezo na kwanza ndio wasilitu yeukaja mwanda vele hadika wakaranga yetu tukawa kwa yele huse mwane mwanda. Amen. Na jete bengami ijikia mukilimu bimbana ndio tunabaki kuna na lutendele na kuwana kusilisa yao uyukania wenda gambotea so mingi bazoyoka pasi na ndenge nini eke ake na mboka mopaya posa kofanda kuna kasi baexige ye kaka fo aloba kaka monoko ya mboka na bango moya afanda malamu ezali te bamisusu komona ntango bato mboka wana baza koloba ngeye savo koko na bundi kaka fuma ndeka makowe kala mingi to kusala kaka boy mo fana na mboka wana ezali te mingi ata aona nkamba posa ya koyekola école biblique ezali kasita bako ya boye kikombo passe moyete awa papa umba bayoka ka passe soko lobina kikongo ba misusu bazoko yokati soko lobina lingala misusu bauta kana ngola donc moyete donc likambonete monanaki na conférence internationale bande kona biso mingi ngola bayaki awa donc bazoya kolela pa la biso papa oyo mwa papier oyo bozo ko tiana lingala to na français biso tali kambo moko ezali te o tableau monene bo chewana posa ya koyekola kasi na français moyeto yeba ezali te donc ndenge tozo kozonga bona kati na ngola tozo kozonga na biso vraiment nul pona lingala na français mais soki na kikombo muke wana ditoko yoka ndenge tolandi yango na bande nyonso wana poinete maloba mabe ndenge papa fuma longo alobeli yango likanisi ezwaki bango banda na se na mabele batonga ndako ya molai e atteindre tina likolo po bakende komona tata nzambe widika bend ebunzo mpesa vozavo kiti bobu na kaita sasa vo nunga na kainunga na kala katolwe kiti ko kanti to nunga na kainunga na mbote to kulumuka ngale ndi zulu kwenda nkyanzo ya mbila donc ndako baza ko tonga eza ko kende kaka objectif ba atteindre likolo esika tata nzambe azali bakokitale
bapotani moye tale bapanzani kasi ndenge tolandeli yango na bande papa Mfumalongo alobi ete na mikolo ekoya bokokoma tina esika wana po ete bofandela susu makambo yango bobongisa yango. Alobelaki yango na 1989 ndenge alobelaka na bande wana ete na ndunga na fumvu na mboka wana dernier voyage na ye ezalaka na 1969 na 89 de 69 na 89 esalaki mbula boni 20 ans atikali kopesa promesse eke akozonga lisusu mpona makambo ya kolumbimbi po ete bazonga na esika wana balobela lisusu makambo yango de 89 na l'an 2011 po papa bandaki makambo na l'an 2011 ya kolumbimbi esali mbula boni 22 ans donc elekani kaka moke na 2 ans nzoka nde papa se abandaki na plan na ye o papa Mfumalongo badangi na pesaki promesse ke akozonga lisusu likambo wana elelo oyo nani ndazongeli likambo ngo papa Simuki Mbaujangani donc toza na raison na biso tango tolobaka ete bapapa bana kopesa promesse surtout papa dangende ete tango nani akoya donc soki tozali kolala pongi na tina ya tata ndenge tango akoya malamu tolamuka mpona lelo nasukisi boye kombo tata mwa mpe molimo sanka amen. Merci Papa Mbenza. Tolandi makambo ya 5 mois. Tangu wana ngana zaki na chikapa na zola la pongi. Esi ngana zala kiawa. Ngana zaki na chikapa. Bandeko ya chikapa bazali awa. Bachoko bapende baluba bankwani yambi na kanisa bazali awa baza kolanda. Alors sika na vanda kina chikapa na maboko bachoko bango baza kosola na monoko wa mboka na bango ngana za koyoka bango te. Tango bapende bakoya balubi ya bango mena zoyoka bango te. Baluba mpe tango bakoya baza koloba eloko moko te. Kasi baye kobimisa likambo moko oyo ezali ke bango baza na esika oyo ezali ke topanzanaka kuna na bamboka na bango ke makanisa bakoko na tango wana batongaka ndako me nzambe asepelaka te nzambe apanzi bango oyo eza na ngomba ngai bon ça va kuna na yokanga na tuni bango na lingala bango ba répondre oui place wana ezali ya bon nalobi na kendo kotala esika wana na tuni nkombo ya mboka nini chambwana awa mchoko azali te ya chikapa bazali pusa na tuna nkombo ya mboka na chambwana suki yokelaki ndenge me na bandaki koyoka moke alors so bakritike ngai nga na lani na tina litoyi tango bayebi ke na bandi koyoka moke batiki alors shambo wana nde kuna na mboka wana bango balobi kulumbimbi na bango ero na
calculer likambo wana na tali yango bien likambo eza ndenge ndaki kuna pe atuka ngomba ezalaki nango te ya moke. Alors ntango na tosisi kuna na chambre wana ebe tozongi na biso na Chikapa. Kuna na Chikapa tozongaki baye kotanga susu mboka moko kuna kala lobi mboka oyo bino bozotanga est-ce que eza na frontière naza kotanga na ba musicien mutamuntu oyebi shambwana shambanda papa ngomba tata mwana pe msana shambanda nde mboka oyo ya bakoko na biso mboka d'origine botama makambo nini elekaka na bakoko na biso na shambwana na shambanda ya solo na kumbata kama na peli musanto ntango ya bakoko na biso ngumba wana bakutaki yango bakoko balobelaka biso ete ngumba oyo ezali bakoko na biso basalaki likita mpo bakende kotala yawe nde yango wana ntango bazali kosala kotuna ngumba wana na banzete ntango bakomi na katikati alors bato bapanzanaki bakufaki makanisi na bango ezalaki ete akende kotala yawe me lokola yawe aza na makanisi mingi alors ya mwana papa mokili epanzana ntango yo ekomaki na chambre wana likambo ya kokamwa emonanaki kuna bakoko basalaki likita melaka ezalaki histoire moko ya kokamwa ezalaki kaka ntango nakuka boyete Simoki Mbango aza koya bango bazakanisa te koko ya Simoki Mbango ya 1921 babumaki moto kuna na likita na bango baye komimela moto wana ntango libonde liesili alors na 15 heures olobi na basurveya bokende kolamisa tata wana asekwaki jusque mena tata wana azali na bango nde likambolikaki na shambanga ntango akendaki na bango kotala ngumba wana pamba te bango bayebisaka biso ete ngumba wana ezali bato batungaka yango na nkombo ya bakombo ndenge toyebeli histoire yango na nkombo ya tata wana pe misanto ama. Oui, yo pe ozalaka surveiller, non? Ngana zalaka ntango wana protocole, surveiller après, hein? Nayebi mboka wana bien bomekaki nga mingi kasi donc chef coutumier belé paki kobomba na ngazo tala bango kaka basali ba réunion mais tokendaki tozongaki na chambre kuna nde bao baza kolinga diamant mingi ya ba mystique omona bake kozwa mwana mundele moko ya moke batie na mulangi bake kolukila diamant po bazwa diamant mingi bongo pe bongo kuna papa tolobaka te ende ya bato noir ende ya bato mwindu ya bato mwindu alobi yango yemo zanga na vane na bango na ye mokolo nini akozonga biso tozozwa susu diamant te soki azongi ka biso totikali kozwa diamant na biso ye lokola azali wana po bazwa kozwa bakisi na bango po bazwa diamant ya mingi toyebaki makambo ezalaki kuna na chambre tina liboko. Merci papa ngana lobaka ke ntango wana ya 5 mois kala azalaki na Chikapa toza kotala makambo ya Chikapa kelo vana na yo kende kuna na moto kozonga na moto na yango likambo oyo toza kolandela papa kenda kuna na 75 dege ka papa Mbenza lobi
na kulumbu mbimbiza na nzete bingi msamakila papa kela hotel maisika wana sololi na ba suki na banani to yebite na ba mikolo ya mboka wana ba chef coutumier sololi sili bito kozonga suswa mukolo moko lelo suki to lobi likamba kulumbi mpamba te le 3 octobre tolongaki bato bazomona meba kimbangiste makamoni de bazosala bisote sika tata lekelaki tata lobaki makambo totika otika te zelande yangwana pamba te bakolo baroba boye esika tolelaka mafuta nzoi esika wana nde sake tikalaki. Est-ce que vous comprenez? Esika mayele tikalaki esika tolelaki mafuta nzoi sake etikali nango esika tobebiselaka makambo nyonso etikala wapi kuna mafuta nzoi toyebi yango ezaka elengi obosani ke makambo nyonso tobebisi yango pamba te oyo likambo ya malamu nzambe asalela biso tolobi yango te tolingi totya oyo ya biso moko nzoka nde tozali kobebisa ntango obebisi obosani nyonso koyo kosutuka saki nazalaki nango ezaka sika nalelaki mafuta nzoi esika okosala nini okozonga wana mpe okozonga te ifotokaka tozonga tata liangenda mutumba pe me aza alakisi biso nzela ya lobiko na yango vraiment bajeune totelema tosala mosala ya kitoko teke toza koloba totonga Yelusalemi babele ya sika na makanisi na yo eske ozali kotonga be ozali kotonga te ozali kopesa be ozali kopesa te na mingi bazomona ke dérangement eza dérangement te bapapa baza koexplike biso bien tina ya Yelusalemi tozoni okola motu te na motoki na biso moke oyo tozali kopesa tozali kotonga mboka malgré bamosusu basongi makambo mabe eza kolekana kasi toyebi na biso soki otiaki no eloko moko te okotikala kaka vide na yango tosala mosala ndenge baza kotinda biso naza kosepela mouvement bientôt tomona bavolontaire bazali koya na tina nini kotonga Yelusalemi na mars tokomona baflitis bakoya mpona nini kotonga Yelusalemi nsima ya bango banani protocole mpe tobakisili bango Chorale C Brazzaville bakoya wana kutu totyango na le 12 septembre basangana basala ebele totonga Yelusalemi tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata moni mosaka amen yele na papa Ari tolobaki tosisa ndako eza na sika babokelaka papa Simoki Mbango na mai ijiki ya Kinshasa osala tobosisa ndako wana botole bientôt bato batambola koya kotala bisika ya bilembo ezali. Merci beaucoup. Voilà, lokola totoko pesa présence na biso boye elingi koloba te nde mosala esili Tata ovi Cléboa tolobaka mingi bamomoye oninga gani yasuka nsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ndiwasilitu yeutwaga mwanda mbele hadika wakalanga yetu tukwako yele huse mwana mwanda. Amen.
na gente dengan ijikia mukil mubimba ndio tunabaki kuna na utendele na kwa kusit saya. Doyo kania? Ndio ndio